patron nga polosa et simba lisute pour makamuna moni kuna patron ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika donc là va yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut place no awe za susute ah oyoki allez quitter polosa oli na bacha bani na kale na longo na kekuna là va ah on nous a mis dans l'orange là. Comment coquette ah aïe Vraiment. Qui ça Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce tirage toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Découvrez Dynamique Congo, une agence de fret pas comme les autres. Dynamique Congo, le fret à domicile sur mesure. Le prix, le service à la clientèle sont le secret de notre métier. Bonjour, bonsoir, et bien, nous sommes Kolanda Bisso na Bomoko Yamboka, site na Bisso Bolingaka, Ngai Wabino, artiste polyvalent Victor Mukeng. Et longo nabandi kona biso lelo vraiment to pesi bino mbote lelo veza tozana esengo mingi koyamba bandi kona biso wa bomona bango ningo za eza parti politique te ndenge bomoni mais eza na sango malamu parce que solution oyo bolukaka na kati ya Scandinavie na kati ya Suède ezwami solution ngo ezali Dynamique Congo. Tous les bandits qu'on a vu bako lobelango en large et en forme. Alors, bienvenue en Suède, à Stockholm mawa. Merci beaucoup. Bandits qu'on a vu balingi baye banano abato banda on s'est présenté comme ça baye ba elo komini comme on a ni utiwa. Comme on a eu papa. Comme on a papa Joe Tati, donc batumso baye belinga na kumbo ya Tati Lianza. Na uti mboka o ya UK o babengi mboka bangelesa Angleterre. Ouais. Alors ndeko Tati lisolo nini oyeli biso wa na Scandinavie na Suède pe na Stockholm. OK, merci beaucoup na motuna ndeko Victor. Na ye na lisolo kaka moko ezali kaka ke bosenga o ezalaki na bosenga o ezalaki awa na mboka ya Suède na mboka ya Norvège awa na Scandinavie ezalaki kotinda biloko en masse kotinda biloko en quantité vraiment auto bengi fret maritime yango na bosenga wana to yesko ko répondre na besoin donc ta pousser ali ke to ye awa pona ko installer antenne na biso ya fret maritime awa na mboka ya Suède précisément na Örebro. Örebro ezali na kati ya Suède wa alors vraiment ezali sango malamu alors eko banda ndenge nini e bandaki wapi pe eko pourquoi ekomi na Suède wa boy e bandaki boso wapi. OK e bandaki likanisio yo année passée na mbulu elekaki na mboka ya Angleterre ici ka siège ya Dynamique Congo ezali parce que nga nazali co-director ya Dynamique Congo où ezali entreprise company limited où ezali na mboka ya Angleterre. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. La Bible t'appelle à Elohim El Shaddai, le Dieu qui se suffit par l'honneur. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie. Dynamique Congo, le fret à domicile sur mesure. Le prix, le service à la clientèle sont le secret de notre métier. Tout comme à Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce tirage toujours Londres, Angleterre. Nga nazali co-director ya Dynamique Congo où ezali entreprise company limited où ezali na mboka ya Angleterre. Alors, likanisi wana ebandaki année passée na mois de juillet. Alors, et likanisi etambolaki mwa lombango musala etambo tambola malamu to kosaki likanisi wana na mboka oyo tobengi France to koti likanisi wana na mboka oyo tobengi Belgique et lelo tomoni ki bosenga ezalaki vraiment ya mingi pour bandeko awa ba mitunaki ndenge nini kotinda biloko ndena lobi en masse en grande quantité yango lelo toye pour toyebi ke na mboka nyoso ba mboka ba ali ba
autochtone, presse, autochtone, quatrième pouvoir. Donc les lots, tout y est pour dynamique Congo, ils allaient lots comme il y a sérieux. Alors tout le monde peut tous après presse moko sérieuse. Et en les lots, tout y est na Stockholm, précisément tout ça na Suède na bomoko ya mboka pour toi ya ko pesa information concernant ndenge ya kotinda biloko nini ya kotinda ngonga nini ezwaka et puis na ba adresse na biso awa na Suède na Kinshasa. Ok, malamu mingi na ina passé na papa liskambo yo boyeli biso na sango ya dynamique Congo. Expliquer biso nano awa yo vani awa na Suède. Expliquer biso kombo naona ni pe Orebro place ozali ozana ni kuna na kati ya dynamique Congo. Bon, nga na kombo na ngai papa Timothée Lolendo. Na dynamique Congo toza ba oyo toye ko soutenir les kanisi oyo ya ndeko na biso ya frère na biso. Alors yango moni biso présence na biso awa tokoyebisa mokili mobimba ete oyo bango balukaki oyo balelaki donc esi ekomi awa na Scandinavie na Suède nga na vani na Orebro kuna nde masolo eza na ebandi ndeko moko na Kiruna kuna likolo moko ebi Kiruna akoloba alors ngai naza na Kiruna ekosala ndenge nini po eloko na nga ekoma na Orebro en même temps ekoma ti na nzela ya dynamique Congo et comme à Kinshasa. Bon, problème ezali même azana Kiruna. Ezana très simple. Ouais. Très simple. Ezali kambu yé a du contact. Ouais, nabino. Contact nabiso ou bien biso to ya rodwa biloko ou bien yé moko ya rotika. Kitoko. Alors si ko na tuna papa awa. Boko sala bandene ne. Bino boko ndako zwa biloko na batu boko ne pas batu bi bozana agence moko dépôt moko batu ba manako ya kotika biloko na dépôt na Orebro. OK. Et là ali bossé ali qui de to lobi antenne na biso zali na Orebro. Ouais. Wana ezali kwa la base na biso. Bon, tozala bande comme sous pe awa net na Stockholm et koza kota ba Gothenburg ou bazali na ba shop ou bazana ba salon de coiffure to ko megape tout mega ko travailler na ba en partenariat ou to ko tike la bango ba box ba carton ba to ba kuyi ko zwa moni peut-être toza peut-être que na moyen na air on a besoin de carton tout tika ba carton façon moko ya ko kabola ba carton plus rapide to tiki ba carton mais ko ya ko zwa en tout cas souvent ezara to yaka iska client azali ezara client lingara mona bino boye bozu biloko bo sololi ndenge ezalaka parce que ba carton yoso et vous ala peine na ba prix nango ndenge to sala parce que to ko expliquer pour pédagogie na musalo faut pédagogie ça très important mutaye ba que carton ezali nini totinda biloko nini pour net ba frigo ba congélateur ba mbetu ba mituka eza o nyoso ezali oza affaire o ezali ko tinda mana Kinshasa to sala kana biso donc côté kotika kozwa carton wana ezali problème te soki moto abengi biso apesi biso adresse na ye to so localiser ye to sali programme ya ko to bengaka ba drop to ye to tiki les box to pesi pe programme ke biloko et programme ezali boye na boye mukola suka ya ko za biloko ezali pe boye to pesa en tout cas to za pena très proche na ba client na biso nazania na ndeko nanga pesa na linga mingi azana yetebor comme na Jonathan Mombongo alinia tuna atuni ya bisoki azana biloko na ye alinia tunda ngwa parti ya yetebor azana yetebor asala nini parce que il azana yetebor akoma na Orebro ndenge nini pour ekoma pe na Kinshasa ndenge nini. OK, le rôle c'est important et ça par contact téléphonique. Ndeko so abengi biso na 072 58 64 747 a rezo biso to sololi naie parce que distance ezo poser biso problème té. Soki déjà na niveau ya Angleterre tozora biloko na mboka na France eza na ville à 3 na Londres eza quasiment à peu près 600 km. Donc awa donc ma distance wana pour na biso zali eza na minimisable biso c'est pas le problème de la distance le problème ali ne koya ici que zali benga biso to ye to sololi parce qu'il y a toujours une procédure pour na koya kozwa carton et ndeko bongo mama chikupe yemoko kuna na Vesteros oyoki ozana biloko na yo ngotinela bopeto
na Congo vraiment solution yango yo donc ok ne susu musika te côté pas susu te solution penza yango yo alors papa na tuna susu sécurité nini garantie nini boza ko pesa na batu na ba suédois na biso ba to vanda na mboka oyo parce que to yebi ke eloko ya moto ya moto garantie nini boza ko pesa biso ke biloko ya batu e koma na destination bon batu ba banga te soki ba moni qui est boye ils assurent pendant la sire ils en assurance biloko et qu'on coma très bien parce que sécurité ezali assurance ezali fret nango ezali teke o na kisasa muto akende ko lukabo akende matadi akozwa biloko na ye direct na Kinshasa parce que siège ezali donc sécurité ezali eza na problème te bon de baza na Norvège ezali voyager na biso awa bato mosusu bazali na Finlande naza kopesa bongo mbote na Obama yemoko yebi Obama biloko ekomi awa agence ekomi awa siko bakosala ndeni ni po bakoma kuna bon j'espère boss lianza parti lianza expliquant bien alobi ezana bela petit problème parce que ba contact ezali ba numéro ezawana ouais soki azana posa ke azwa contact na biso abengi na numéro wana 072 58 64 747 ouais ndeko na biso pe digital momo ya ko la kisabiso ba digital na tamwa ko lamba film wana ekubanda ko leka wana baba na ko tala ndeko na ina tuna mutuna mususu combien de temps eloko na biso soki niti par exemple na mutuka nanga nazana moi congélateur ou bien TV combien de temps il ça la pour eloma na Suède wa ekoma na Kinshasa ok garantie autopé Sarabatou ezali un mois à partir ya départ il y a bateau wana ezali lokali bosso parce que tozala souvent moi confusion et prétara confusion na ndenge que omoni mutu so akangi carton tokoya na ndaku na ye kozwa biloko mais elakisi te ke ndenge tozwi biloko ke mbala moko mutu aza déjà na programme po ba carton na pe des fois omona mutu akobenga bino ah papa boye ozwa carton oyo ezo déranger bana bakomi kosakana nango et bima déjà na ndaku ezo déranger mais au moins na mutu na ye ayebi programme déjà ya masuwa ke ata bazwi ba carton tokoza pe carton net na début ya mois mais masuwa ko neti boye programme tozo sala auto lingi ke biloko comme avant la festivité to lingi tozo biloko ti le 8 novembre kozwa biloko date à clôture to ba le 7 le 8 novembre mais masuwa ko longa le 14 donc mais soki to sali collection neti ba le 2 novembre ou le 3 novembre awa na mboka ya Sweden awa et il existe qui biloko ke mbala moko mais muta yebi ke masuwa ko longa le 14 kozwa biloko na Kinshasa ezali le 15 décembre omoni donc il faut toujours que ça la pédagogie est très important concernant la date pour la date ils a toujours et là on peut te le bas concernant douane douane à Congo ils a là comment to maîtriser rien côté parce que douane ils a forfaitaire bah ils a toujours dans baléa mais une chose est vraie tous a toujours un espace où il y a 30 jours 31 jours oyo to garantit ça batou que ceux qui bilo qu'on a bino et qui na date boye et comment na date boye wana côté wana des dynamiques Congo a déjà problème on les a problème résolu concernant le délai et là comme sous na beta c'était pourquoi dynamique Congo il y a qui pour tout le monde qui bande congolais biso ba congolais ba toujours congolais ça que loko et où me la raté to banda qui vraiment ba phase moko ya boye mais dynamique Congo et yena on peut pas sika dans sens que et loko ali boxer qui respect na client pour biso surtout fongoli société to koma ba mopao to koma na moi bekara ba langage to koma na tamo qui un service à la clientèle toujours qui pango de sous-souté alors ezaki moi politique moko ya ko corriger ba biloko wana na niveau ya dynamique Congo et loka mi balé o e pa na biso zalaki service on appelle si ba délai service on est très important ata tozo yo kana meso tozo respecter ba délai te moi na mdaro futa ticket akimboka kuna azu biloko te azongi au monde biloko wana yo fallait ko corriger ngo et loko ya misato ezalaki en terme ya prix fallait qu'on travaille prix parce que au moni ko ya ko biloko awa et certains coûts et coût wana faut toujours quoi ajuster on peut na coût de la vie na coût économique
et ce côté là to bundi pena na Dynamique Congo naza kopesa rigo mama sambote nao yepe aza kotuna ngalo siko aza na biloko na atomisa biloko mingi na dépôt na chez l'arrêt donc aza na biloko mususu oyo asala ça fait une année aza nango akosala nini po eza la garantie parce que omoni bato ebele na Suède basi baza bako basa baza basi ba blessure peza ya bato oyo balaka bango ke ba biloko na bango oyo koma ti lelo mutu yango oyo azalaki mpe kolo agence ali mwana ye ok alors rigo azotuna est-ce que eloko ni zo garantie déjà que aya kotika biloko na ye bon eloko liboso ezali omoni biloko kozwa biloko ezala nango mpena na problème mingi te mais atterrissage biso Dynamique Congo toza na adresse sûre oyo adresse na biso ezali na quartier profiter pe oloba adresse yango tozali na quartier GB bato nyonso bayebi quartier GB na Kinshasa GB ezali na nsima banda eza Ngalema Kitambo Gombe donc quartier GB tozali na avenue Banza numéro 3 donc so boke kuna bokuta na Ibrator yazali chef d'agence akosola na bino très bien ba coordonnées téléphoniques na ezali plus 243 84 044 13 69 soki bokomi kuna bakoyamba bino pena na Boboto bakoyamba bino na Limemia donc sepela pena na agence bomoni esika biloko na bino kokoma bandeko rigo esika azali asinquiété te akoki déjà kotinda ndeko kuna na quartier GB pour na yebi ke bo moko ya Congo tanga ekolamba émission oyo ekolekisa yango na ndenge pena bacha ba adresse moko ya mboka tonge ko je m'excuse tanga kolamba akolakisa pe ba preuve pour mon biloko tozotambola toya teke kaka na maloba toye pe na ba support na biso oya ba image moko ya mboka oya kolakisa yango oyo ezali live ezali ka pona kolamsa bandeko bolamuka eloko na bino yango yo vraiment solution ezami na kati ya na nzela ya bomoko ya mboka solution ezami Dynamique Congo tout ça souligné kolobate parce que l'essentiel est que tout ça na numéro toyebiki agence déjà ezako fongama do ezali na lobana nuna ezali fonctionner déjà bato déjà babando kubana kobenga bato bande quand est-ce que prochainement vol à liboso bien départ à liboso ezoke na maritime non ezoke na maritime alors quand est-ce que colis mususu ekokende pour la première fois ok déjà de tozo soit no boye toza déjà fonctionnel parce que tozo fonctionner déjà na le 4e pays où tozo touché pour toza en Angleterre na Belgique ya tozo biloko na France tozo biloko donc le to sauter dans Germany to sauter Hollande to ye awa parce que bosenga o eza awa eza makasi alors tu peux répondre à besoin donc tozali déjà fonctionnel to lingi ya to sala ba essayer ne to ba toujours awa na Sweden na Scandinavie pour na babiloko ikokoma avant ba festivité ya Noël 2018 ndeko nini oyo bakobenga directement kombo na inani po moni abiso tonitoza la sûr faut pesa kombo exact na mutu oyo oyo tokobenga comme ça soki mutu abenga bengi azu contact ni direct ok ndenge numéro oyo zoleka oyo tozolobela yango lelo ezali ndeko ya jeté de Jésus Kawalo yende azali mutu akosoa na bino yende azali antenne base awa na Sweden donc nazo ko répéter numéro le sous ezali 072 58 64 747 droit so bozuit bozwa ndeko akosoa na bino kitoko ndeko nazongele pa na yo ozali na Eurobro est-ce que toza na adresse moko sur oyo ata soki tomoni ote soki téléphone ekangami oyo tokoki kokenda ata tokumi epa na bino mpenza tolobi ki non voilà totina biloko na biso téléphone na bango ekangi mais tokoma kaka kuna oza na adresse oui adresse ezasir adresse ezali Veshgatan numéro 10A Orebro. Ouais. Voilà, bandeko boyoki ezali venir sur solution oyo bana ekoluka biso bana Suède bana Scandinavie mobimba na lobi bongo bana Scandinavie parce que totali Danemark totali Norvège totali Finlande na biso bana Suède apesa kozala na Kiruna ti na Malmö kolongwa na Göteborg ti na Stockholm vraiment solution na biso ezami ozana biloko na yo kangisa benga ndeko ba telefone ezawana
pour toute solution. Donc on a notre presque dernière solution, moins difficulté ni zoaka entre yona ba client ou betan bilo ke kinaka. Pour parce que elle mon côté na moi ko ima ko ah bilo na me comment difficulté ni yo moko zoaka na. Donc difficulté ezali kaka omoni ba biloko kwa ba télévision oyo to benga ba télévision oyo ezali utiliser ouais ezali ko aneti sou to pas un client ezaba to na kala to bande ko zwa aveuglement mais si to comment to y faut to vérifier est-ce que télévision na so ezali ils ont fonctionné donc to branche kango total écran so ezali malamu te so ntorti non en l'état a wana to zwi yango ndengo wana so ezali moni ba bloka mi ta moko ba difficulté autokutana nango difficulté mi balé ezali neti bato batindaka ba minibus ba voiture ya minene ndenge batondisaka biloko omoni to senga toujours que biloko ezala auto bengaka surchargé te parce que ça va biloko peut-être ba okumba ngo comme tina dépôt mutakolinga te a perdre licence na ye driving na ye awa so kaza overload donc to senga ka bato ba doser possibilité monsieur zalaka ke non oko che biloko na yo biloko monsieur to che on na van faut tant na conteneur to yo ko bakisa ngonde après mais to senga moni faut to respecter réglementation ya mboka alors faut voiture ezala te trop surchargée parce qu'il faut chauffeur azata au mona mutakotonde sa biloko rétroviseur oya mupanzi boye ezomona na te donc moi ba difficulté ndenge wana difficulté musu kutana moi ba client musu oyo tokutana dans le passé o bazalaka tindi eloko azofuta te au moins on est en foot à une semaine où mais to changer un peu moins modalité à paiement c'est quoi comment pendant que au PC bon on a yo au PC bilo on a yo au PC bon on a yo ou bien au PC 80% il y a bon on a yo avant bilo comme on a mata dit to bengio to salo ba rappel pour na aussi de sa balance na yo. OK vraiment est-ce que ozana likambo mususu oyo o kanisa ki gonyari koloba oyo to lobité pour na dynamique Congo. Bon, et là, souka na ko lobaka ke dynamique Congo eza alternative lelo. Bosenga ezalaki et pour na ko répondre na bosenga wana. Dynamique Congo ezali agence moko sûre, ezan adresse moko fiable. Ezali eloko ya ba aventure te, mais c'est une belle aventure. Dena lobake tozo évoluer, lelo to comme na 4e pays auto touché, botina biloko na bino na dynamique Congo, vous ne serez pas dessus. Les eloko moko ya sérieux, ezali pe auto bengi kamba mina ban et kamba mina ba ndeko yo baza ko banga ko mona nzambe na lingo chat ke na business na chanzambe liboso mena lobike basali na nzambe baza na kati wana o vraiment lelo baza ko sala musala moko très efficace très efficient. Vraiment beaucoup na ba extrait mususu ba témoignage mususu ya dynamique Congo na émission na biso parce que yemoko digital mon patron ya moko ya mboka azali ko bongisambo pour na biso esuki boye vraiment bo zwa numéro yo malamu bo notamment na ba carnet na bino parce que dynamique Congo est la solution ya ko ça peut Congo yango te ndenge ezali ndenge lobiana lelo toza ba ambassadeur ya dans un autre sens que les lots sur botini biloko na biso nde to mona bande ko na bino kuna na Congo biso nde tozo communiquer na bango ils ont créé des liens au jour d'aujourd'hui pour bande ko bayaka bo pesa ki papa biloko bo pesa ki maman biloko boni bo mona ki na état nini omoni ils ont créé moi lien moko bi il y a bien que tozo tinda biloko mais ezali pe lien moko social tozo ko créer ya ngo to lingi beto abuse nango te to lingi benaki musana ekene liboso vraiment etika na libota nyoso to na yalika po Congo ke liboso bango na zengi na ba kiosk na biso nyonso ba boutique na biso wa boye to sunga likambo oyo pe to panza sango ya dynamique Congo ezali vraiment agence na biso pona ezaka ba congolais Eza pona kosali s'appelle Congo. Vraiment na tiki bino pona lelo. Merci mingi pona présence na bino lelo. Vraiment to sepeli mingi mbote place bokozala na Orebro pe na UK. Alors pona lelo to siki bongo wabino Victor Mukenge artiste polyvalent na machine bongo to zala mo na digital momo PDG. Vraiment to sepeli mingi to kutana sous embalasima pona programme Nabiso Mususu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
na nga polosa esimba lisu te mpo makambo namoni kuna bato oyo baotravaille na nzambe en tout cas basi bake mosika. Donc là va yo bamission nazopesa yo ozosanga comme il faut te place no awa eza lisusu te oyoki ale kite polosa oyo na batya baninga kale nalongo nake kuna lava oyo nazomona na range nanga Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a commis partout en Europe, dynamique Congo, commis partout en Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Nîmes, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce tirage toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo. Découvrez Dynamique Congo, une agence de fret pas comme les autres. Oganga nini? Papa maman bale la tina biloro. Ah, solution de Jésus mwana maman na Dynamique Congo ya na mwasi. Eh non ko so tetala. Agence ya kitoko yango yo ko sepela. Maman please mimanga please. Tokende. Tokende. Ah souvent la carton pardon. Ah, on doit dans la Dynamique Congo, la solution est en fait. Carton, vous allez du banga. Oui, maman. Dynamique Congo, full service. Dynamique Congo, le fret à domicile sur mesure. Le prix, le service à la clientèle sont le secret de notre métier. Découvrez Dynamique Congo, une agence de fret pas comme les autres.